Alors, bandeko, tokomeka muke kolobela ser oyo en Christ auti kokufa. Suite ya désobéissance epai ya mosali na Nzambe. Alors, tokotala lisusu ndenge pasteur abanda ko prévenir ye, mais hélas il est important de respecter la mémoire de la défunte. Raison pour laquelle les informations que nous allons partager dans cette vidéo ont été bien sélectionnées. Avant de vous révéler quoi que ce soit par rapport à la disparition d'Aline, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille si durement éprouvée. Que Dieu vous donne la force de pouvoir traverser cette terrible épreuve. Vous savez, perdre un être cher n'a jamais été chose facile. Mais pour ce qui est de la disparition d'Aline Zogo, je tiens à vous dire qu'il y a des circonstances aggravantes. Aline vivait et travaillait en Europe depuis plus de 10 ans. Elle est revenue au Cameroun il y a quelque temps pour retrouver sa famille. Quelque temps après son retour, l'impensable s'est produit. Cette affaire est très triste, et il y a beaucoup de regrets. Je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, mais cette jeune femme, qui a été brutalement arrachée à l'affection de ses proches lors d'un accident, avait été mise en garde. Dieu a utilisé un pasteur pour la prévenir. Que pouvons-nous faire maintenant? J'aimerais que l'histoire d'Aline puisse te rappeler qu'il y a un Dieu qui est plus grand que nous et qui nous aime. Parfois Dieu nous parle, mais nous ne savons pas l'écouter. Le pasteur disait que toute sa famille doit observer un jeûne de 7 jours, dès la première semaine de juin, parce qu'il voit un esprit de mort qui rôde autour de sa famille. L'homme de Dieu lui demande de passer à l'église le dernier dimanche du mois de juin, c'est-à-dire le 26 juin. L'accident qui l'a arraché à la vie est survenu le 29 juin. 3 jours après le rendez-vous fixé par le pasteur. Aline n'aurait pas suivi les instructions du pasteur. Nous ne savons pas pour quelle raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, mais parfois, Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous transmettre un message. En Afrique, voilà. Il n'est pas normal Dieu n'utilise pas n'importe qui. Dieu utilise ses serviteurs. Voilà, pas n'importe qui. Alors, bandeko, tout le belagama muke awawa. Moi, si oyo, c'est vrai. Pasteur a lobby, il a désobéi. Namaloba pasteur. Parce que la campagne moko ya ko ridiculiser ba pasteur ezo le kanande ya ko sakanate na YouTube. Alors la campagne ngozo le ka eza ba sorcier na ba sataniste. Baye pona ko détruire ba na Nzambe sans que ba na Nzambe bayeba. Mes chers frères et sœurs, ceux qui mutauti na monde à ténèbres, sorcier ou bien sataniste, soko ayeka kalobi Nzambe alokotinga bino sobuke na simana ye, eza mawa. Tala lelo ba maloba wana nde ewuti ko mema ser oyoyo soko ayokelaki pasteur da kufite. Mais mutuna bino oya bebi saka lokuma ba pasteur Jean-François Ifongi amoni message oti. Boyebi se amoni message oyo akolobi yango te pourquoi? Message oyo amoni yango akolobi yango te pourquoi? Ce qui est là que pasteur nous a déconné ou bien erreur à koufi nde aza awa nde aza ko sauter bozo betile maboko bozo tchaba commentaire. Boye bisaye likamo pasteur asali. Ale ka tchaba commentaire. Nde ko za mawa désobéissance. Bandeko, c'est par l'obéissance que l'accès du royaume de Dieu est possible.
Bandeko, tokotanga na 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Balobi, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, de son serviteur, il te rejette aussi. Koboya mitindo ya Yahweh, ekokani na lisumu ya kindoki, ekokani kutuna kokumisa bikeko, lokola obwakaki maloba ya Yahweh, pe abwaki yo. D'accord, c'est clair, hein? Soki yo sambelaka na église, oyebi ke pasteur wana za malamu te, bima na yo ke na yo. Mais soki yo zoyeba ke pasteur wana za mosala nzambe, yoka oyo ye aza koloba. Tala. Voilà. Bandeko. Soki omoni na intervenir parce que balobi ke le pasteur a intervenu. Lui a prévenu. Balobi kuna teke frère, balobi pasteur, c'est pour ça qu'on a intervenir. Parce que ba pasteur toza na biso ebele te, ba pasteur toza moke. Tango Jésus-Christ à 3 reprises azoloba paix mes brebis, il s'adressait aux serviteurs de Dieu. Azoloba na ba frère te. Tango Jésus-Christ azoloba bien na Jean 21 15 à 17. Albi Pierre, est-ce que linganga? Pierre a dit mais oui. Abi alors soko linganga batela ba memenanga. Il a dit ça à 3 reprises botanga la Bible. Et loko yo sala bino mabe bolingi de lo bananzambe te. Bolingi batu ba uzo utana kindoki aye abino kosa yo yo bano kumisa motoyo alobi ke na uti na monde éternel nzaba lokotinga. Basenga nga batu na boyi. Soko tuniye ozala kindoki ote. Mais basenga ki bato atake ki. Soko tuniye kaka est-ce que ozala kindoki ote. Mais basenga ki bato atake nani. Bandeko. Bolingi Bible te. Yango na bozala pasi, yango na bozala souffrir. Pasteur oyo nzamba lobeli ye. Abalubi batela meme na ngai. Abengi na liboso na bino mo yoki yango. Alobi nazo mona esprit ya mort et pas na yo. Toko tabaje. Ndeko na ngai soki yo sakana la maloba ya mosali na nzambe. Ndeko oko regretter. Soki mosali na nzambe azolo bana sala boye. Nga nazo mona yezo mona te. Ozo linga te etali yo oko regretter. Tango komona liwa ebandi ko ya mutabandi ko ma grave obandi ko benganga oya oluka mbongo. Mais tango bayebisi oboyi ozoluka pe mbongo te. Mais tango omona kaka maintenant na moni toki na liwa obandi luka 1000 euros, obandi luka 900 euros, obandi luka mbongo po pesa. Mbongo ekokana na via mutu te. Bomoni ndeko Sœur en Christ, ndenga tiki mokili, pona azui nani musala nzambe, nete za kamara na ye, ou bien za frère na ye. Bandeko, pasteur azalaka frère te, na kote yango lisusu. Pasteur aza frère na yo te. Pasteur aza berger ou sous-berger ya Jésus-Christ. Yo oza frère oza berger te. Yango no mona ka sataniste on a kosa kabino ko pasteur na frère on a besoin ndenge mkoza na batide te. Parce que la Bible ta a kosa yo. Yo okoko benga pasteur frère te. Ba benga pasteur frère te. Pasteur ba benga ke pasteur. Frère ba benga ke frère. Mais pasteur a ko benga bino ba frère. Mais bino boza droit benga frère te. Oh, qu'est-ce pour nani azo presser liboso? Pour nani boye ko samila pa na ye. Ndeko,
Ce qui est là, bateau, bah, il liloba te. De toute façon, moto a outi ko lia bateau. Liloba ni ya zanango. Azu liloba on n'a pas eu wapi. Aïe, pour accepter nos vérités, azu yango wapi. Vérité, ya yango, azu yango wapi. Di, comment yosa moto ko wako réfléchir te? Comment yosa moto bato bakosa ko bato mo basanga mayele. Bato mo basanga mayele bazoba bakosa kayo. Ameza mamingi. Ce qui zoba zo kosa yo surtout yo mobali. On ne va pas moi sinon ndeni. Moi, c'est pas ça y est, peut-être ça va, mais yo mobali, ba no kosa kayo, na bâtiment oh yo yo, ce n'est pas la peine. Zéro accepte nous ça l'ensemble. Sikoyo, avant dire, ayoki ango, ayoki ça mon époye, aluka makaba bâtiment loba, aluka toujours sur internet, o makabone sur amoni ango, abeti ango kara. Alors bino batunaye, boye ça y est, que pasteur moi prévenir moi si à ça la jeune, mais moi c'est moi boya koufi. Bon, on va commenter. Bon, on va commenter. Voilà, dans le gamino. Ah, voilà, ye. Bon, on a musala nzambe. Oyo musala na ye. Koye bisa basala nzambe. Bo keba na pasteur. Ba kosa rabino. Surtout mikolo amoni ke ba luba kuna basala ba viol banine. Et comme ya ye na ye. Ndeko. Soko ke omoni musala nzambe, azali musala nzambe te bima na yo. Parce que ezana bato belé ba se proclamer basala nzambe, basala nzambe te. Parce que bino bolingo mona te muta asimba Bible. Soko omoni ka muta simika Bible, pasteur. Bo benga ka yeme diacre te. Soko omoni ka muta simbi Bible, pasteur. Alors que pasteur les amis ba oyo. Pasteur nyo so tanga, pasteur atanga tazate. Pasteur tout atanga, pasteur nyo so yemi Bible. Voilà. Alors, bon, naye. Voilà. Bon, naye. Et dès qu'on a yo mo kaka oyo bimana munoko ya mutu ango. Yeso benye musala nzambe. Boyo kai. Musala nzambe akaboye. Le charlatan. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que tout bien aimé, tout que la bango tenté. Bitumba oyo e banda likolo bien aimé. Bitumba oyo e banda kala. Ce qui baye biso pe tokoya. Tout les cas déjà mbeka pour Jésus-Christ. Yango rap on a bien aimé yoka deuxième version namo. Tout yelio deuxième version. Donc mon na monta ko kima. Alelo. Ça charlatan. Wa musanzam. Ah, oh, charlatan. Je suis ce qu'on appelle Bandeko. Ce que je veux, c'est offrir une expérience des plus uniques. Charlatan, yeyo. Zambano baki tukoye babango na misala na bango. Zambano baki tukoye babango na bilembo na bango. Pasteur ma ataka chokwa de la zika boom. Pasteur ma amela kayamba mine pola boom. Pasteur ma ataka zazo ataka yombo boom. Charlatan. Charlatan. Alors, bandeko. Yo mwana nzambe. Ozo benga muto musala nzambe. Yo. Soki oza musala nzambe. Soki oza mwana nzambe. Ozo benga muto musala nzambe. Kaka na minute muke ozo ba faute boni. Soki otanga la Bible, minute ya muke ozo ba faute boni. Ba parole oyo azako bimisa. Yo muto landaka ozo ba faute boni déjà. Parce que nakamwa minute ya muke ba faute belé. Yo soki ozo ba faute boni. Donc muto yo bino ba oyo bolandaka ye. Bolingi ko yoke la biso basala nzambe te. Jour yoko bela o kene pa na ide. Mais parce que na mbaka bango. Beka pananga. Na ko tuni o kene kuna te punani. O parce que kuna to ngenga ko seka. Ah bon? Na bengani. Na bikeni ko seka. Soki yo beli, o moni ndenga bango mi bale o ba moni wana, bango bale musala nzambe za na ite. O mususu na akinaozo bakisi pa akoma prophète. Oyo mususu wazo ba wana akinaozo bakisi pa akoma nete olomede. Ba ombale wana ba sataniste, ba ombale ba sataniste. Ba sataniste, sataniste aza mokonzi ba sorcier, sataniste. Ba ombale wana ba sataniste.
Mais yo penza ah tukeza mawa mingi kupera. Donc na baka mboka bazoba, na baka nzambe bazoba, mais finalement oyo ba terme ça ko utiliser pona yo aza musala nzambe. Ah! En tout cas ce zoba mutabo yali kuna mayele, yo mtoza zoba pa na ye, ah c'est grave. Zoba c'est biblique hein, insensé, zoba c'est biblique. Donc mama wana po ba Camerounais pe ba bilingala bali. Mama wana soka bande ko landa muto aboye. C'est tout à fait normal à koufa. Donc tant que pasteur na zolo bana ye na mutu na tie abia a zolo bana ngabo lem so senga mbongo mais faut pesa mbongo te ministère ezanga mbongo église ezanga mbongo za ministère te pas na ngaso ko faut semer pas na ngaso ko faut semer obligé ngana ko nyoko mana pasi oya yote kaka ndengwana c'est biblique oh juste ça c'est biblique ce qu'on se mette ko yate ah je suis clair ko yate na ko ndima ko bunda bitumba na l'esprit ya famille na yo ka boete. C'est biblique, tout ça c'est biblique. Yes koyo yo ozo seme mbongo oyo mutoki. Ba oyo mi bale bomoni baza ko seme bato. Ko seme na bango eza ko lia bato. Parce que na monde ya ténèbres ba semaka. Ko seme na bango eza ko lia bato. Alors yo sikoyo mutozo seme na mbongo apasi. Oyo tozomona ba nani ba apôtre Paul bazo zwa mbongo. Jésus moko avandi pa mbongo yali. Ye ayiko ba ba kosa rabino. Yo ndimi ndeko jour oya pananga na poser ma question jour oya pananga na poser ma question na kotala niveau za nango peut-être na kobenga na yo je suis clair na lo bana okende pa na ye batu tout balandaka ye soki a belika ba kende pa na ye te mais on se demande pourquoi tala o azoko yemba nzembo azo sala box ou bien azo sala nini tant tout landaka mutaboy so ozana na famille na bino famille on eza déshonoré mutaboy soki ayeko bala na famille na bino ce n'est plus une famille enfin il y a famille et famille c'est regrettable le monde on a sur a kufi auti Cameroun na Afrique le lo jalousie mteza kuna alors tango azongi sans kayeba esprit ma bezolanda ye sans kayeba esprit ma be ezolanda ye esprit wana ememi eti na liwa akei azana biso de société la désobéissance ya ono to te ya bandimi na ngai ngwana la désobéissance ndekuna ngai oko yeba musala ya nzambe na mateya tango kotala mateya na ye yo moko fandi lobite o musala ya nzambe ce n'est pas ce voyou mutako lobana yoke ola musala ya nzambe te pourquoi le baka toujours que je suis frère parce que ayebi ke tango azolo bana ye frère azoko sabino biso so ndenge mote to ndenge moko te awa na Jean 21 15 à 17 Jésus-Christ s'adresse aux serviteurs de Dieu. Jésus-Christ s'adresse, il s'adresse pas à nos frères. Oh, na diacre. Non. Il s'adresse à nos pasteurs, à apôtres. Que si vraiment tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux. À 3 reprises. Alors, pasteur Ayebiango, Alubina Yaka Tokota Bajen. Moi, c'est aboyé. Comme preuve, mouton à l'exibino, a Peki Sabino au Kota Bajen. Voilà. Mouton à l'exibino. Un aventurier de mauvais goût. A Peki Sabino beaucoup de génité, Alubina Nabino Zango biblique. Alors, pasteur wana telema yebi loba habite au Kota Bajen, donc qui s'esprit wana un esprit de mort. Parce qu'à Wouti Cameroun, esprit de mort a autant malonga boy. A boy kondimila pasteur, peut-être andimila qui sataniste. Peut-être, je dis bien. Dans l'équipe on a kebisa, ba nanzambe, que mutu oyo tika ba obanandaka ye, yo lungwa. Soko zana mawana ya bana na yo, na ya yo moko, soko landaka ye, yo lungwa. Parce que, soko tuni ye soko zandoki a olobate. Soko tuni ye soko zan sataniste a olobate. Mais parce que vous avez 48 personnes attaquent nani. Yo se peli po ya kosi yo.
Yo linga te pour le vérité. Nani zoba. Parce que yo sepeli pour yakosi yo. Mais o linga te pour le vérité. Zoba nani. Zoba nani. Boke baka bato bele batia ba commentaire wana. Ah ce sont des sorciers aussi. Batuna ye ya kamoko. Yo siko za non dokite yo pokoti Holandi. Italio. Vraiment pesi nga pasi na désobéissance. Ya mwana mwasi oyo azali na no jeune sur na 28 ans akufi akei pour la désobéissance. Yo pepa ozali ozala mobali ozala mwasi. Soki pasteur aloba na yo likamoko boye. Yo zotiango tembe ekoyela yo peut-être ningwana. Et yo pe na famille na yo tango sese yela yo. Mi bazolo bana yo keba désobéissance ezane tili sumo kindoki. Bible mtazolo bayango. Alors bandeko na ngai na banzi nazalaki pressé pour na koyebisa bino likambo oyo mwana mwasi wa kuta nango na yemba mpo bino bokuta nango te. Nzambe apambola bino. À la prochaine occasion. Na cité vidéo monsieur Zoya pour le banabino que j'ai rejeté toutes les prières du 17 juillet où il était dans le stade du martyr. Parce que il y avait beaucoup de sorciers satanistes, de violeurs et voleurs, de politiciens voleurs. Alors Dieu ne pouvait pas exaucer les prières de ces gens-là. Dieu n'exauce pas la prière des satanistes et sorciers. Donc vos prières ont été rejetées. D'abord, après merci beaucoup. Bozolanda Sikolo.